Shalom, shalom, bonjour, bonsoir mes bien-aimés dans les seigneurs. Na pesi biso mbote na kombo na Yesu Christo. Na ye lelo ndeko na bandeko na nga ko partager na biso ba message oyo nzambe apesi biso ba message oyo nzambe atindi nga na mema liboso peuple na ye. Naza vraiment na esengo mingi lisusu ya ko partager na biso lelo mes bien-aimés dans les seigneurs. Ba message oyo ezali vraiment très important. Bandeko na nga na lingi vraiment bo landanga vraiment na bokebi bolanda ba message oyo na bokebi nyonso puisque ezali très important makambo nyonso eutaka pa nzambe oyo bimi tout droit na monoko ya nzambe na biso ezali très important ezali motuya po na biso et surtout que lelo nzambe azolobela bana na biso ba message oyo na ye nango lelo mes bien-aimés dans les seigneurs ezali etali bana na biso donc ezali vraiment très important. Mes frères et sœurs, namgi bolandanga ibo pesanga attention et puis surtout tous on a nos attitudes ya prière, tous on a nos attitudes oya bana nzambe ya ko pesa moment oyo na maboko ya nzambe po ete molimo na nzambe sunga biso na ko comprendre na ko discerner message puisque c'est très important. Soko zolanda message ndeko na ngai sans Saint-Esprit, sans molimo na nzambe oko comprendre te. Donc message ekoleka à côté et ozala dommage. Donc eza malamu kopesa toujours moment avant au bandala maboko ya nzambe yo moko esiko ozali ndeko na nga zwa attitude à prière senga na nzambe po te asosolisa yo makambo oyo alakisi nga makambo oyo ameminga na koyebisa yo lelo ezali très important. Donc natiki na no mama oyo na maboko ya nzambe. Mais éternel Dieu des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, papa merci. Na pesi yo merci pour na moment oyo. Na pesi yo merci pour na oyo ya motuya nzambe olobeli biso lelo. Na sengi yo merci pour na grâce oyo sali biso nzambe koyeba makambo oyo. Merci na kombo na Yesu Christ na tiki mama oyo na maboko na yo obatela biso nzambe obatela ngai mowumbu na yo obatela peuple na yo o baza kolanda message oyo na mama oyo ete bazwa message oyo ekangola biso et même ba délivrance na bana na biso et même connaissance toyeba koyeba malamu makambo nini esalamaka na bana na biso na kombo na Yesu Kristo oyo nyonso kolanda message oyo azala couvert na makila na yo Seigneur Jésus Christ de Nazareth molimo na nzambe ekamba biso obanda na biso posilisa biso na kombo na Yesu Kristo j'ai ainsi prié amen. Donc mes bien-aimés dans les seigneurs na ena message oyo nzambe apesi biso lelo nzambe atalisi ngai makambo moko ya motuya pona bana na biso. Donc message oyo nzambe apesi ezali etali bana na biso donc ça veut dire bana na biso toza na bango lelo et ça veut dire avenir ya lobi po bana na biso baza avenir ya lobi mais nzambe atalisi biso plan nini o monguna azana ngo pona bana na biso. Donc nzambe alakisi nga ba image, alakisa nga ba image na songe, atalisi nga ngo a expliquer nga yango ndenge ezo sala mapenza, ndenge nini makambo sala maka spirituellement po ete ekoma physique, po ete e attaquer bana na biso physiquement. Donc c'est pourquoi mes bien-aimés dans les seigneurs nazo bandana no liboso na koi partager na biso makamni ni nzamba la kisinga nazana lelo nazana deux messages ya bana ou etali bana pona na préféré na pesa na ba message ya bana ndenge wana comme ça après na ko pesa message mususu comme ça ezala un peu na ordre na makambo nzambe a tindingai na lobela peuple na po nzambe na biso nzambe ya ordre. Donc voilà mes frères et sœurs nzambe la kisingai mon amour à mobali un jeune c'est un garçon mon wana azo kende mais kotam mon wana azo tambola mais kotambola mon wana azo tambola partout où mon wana azo leka azo saba dégâts donc mon wana azaki na esprit ya délinquance mon wana azaki na esprit ya criminalité ko sala ba dégâts ko bunda ko buka ndenge ka to mona ba jeune mususu bana mususu lelo basala mobulu ko buka ba magasin ko panza ba voiture même comment ko bomana ko tchana bambeli biloko wana nyonso tu mwana wana mobali azaki ko tambola na sens wana vie na ye ezalaki bongo donc mwana moko ayoka kate mwana moko rebelle
Donc mwana wana azotambola ndenge wana ekomaki na mama moko na ndoto nazomona mwana wana azokende alekaki esika moko boye asali dégâts. C'est comme si azalaki na voiture moko sikoyo aleki na voiture wana place azalaki atuti mutu tango atuti mutu wana azalaki na état moko malamu te mwana wana akiti na voiture nga nazotala ngo neti film mwana wana akiti na voiture abandi kokima mbango abandi kokima lere abandi kokima police abandi kolanda mwana wana abandi kolanda mwana wana ti police ake kokanga mwana wana. Mes frères et sœurs na oyebisa bino eloko moko mwana mobali oyo nzambe alakisi nga nayebi mwana mobali wana nayebi mwana wana mobali sikoyo kokima mwana wana mobali azokima mbila alandi donc police alandi na nsima ntango police alandi ti akangi mwana ngo police a parvenir kozwa mwana wana kokanga ye ntango police akangi mwana wana. Mes frères et sœurs eloko oyo ekamwisaki nga lere police akangi mwana wana mobali oyo nga nayebi ye physiquement na ndoto pe na reconnaître nzambe alakisi nga elongi na ye mais ntango bakangi mwana mobali wana na police mwana wana mobali abongwani ntango bazwi ye batie bamenote mwana wana mobali abongwani ezalaki lisusu ye te abongwani mwana moko ya mobali ya mundele mwana wana ya mobali akomi mundele. Mes frères et sœurs na été so bo saisir message on nzambe apesi biso donc mwana wana mobali oyo nga nayebi na mobulu nyonso azalaki kosala na mabe nyonso azalaki kosala mobulu nyonso azalaki kotambola nango mais l'air police akangi ye batie bamenote mwana wana mobali siko abaluki na ndoto nanga toujours abaluki akomi mwana mobali ya mundele oyo nayebi te. Alors mes frères et sœurs na koti na message on nzambe alingi apesa biso. Mes frères et sœurs so bozo landa ngai na bokebi nyonso bo comprendre makambo nzambe azolakisa biso azopesa nga non seulement message na voix na ye audible mais azolakisa ngai film ya makambo ndenge esalamaka ezali grâce monene. Donc eloko nzambe alingi apesa biso par là c'est quoi nzambe azolinga oyebisa biso boye ke bana na biso oyo basalaka mobulu oyo bakomaka bakotaka na bacriminalité na bagroupe tomoni bagroupe esalami ebele ya bana mibali babomanaka babandi bana na biso bazokoma babandi bacriminel bamiyibi nzambe siko alakisi nga molimo nini oyo elataka bana ebele. Nzambe alobi na nga alobi omoni mobulu nyonso mwana wana azalaki kosala ezalaki mwana wana te azalaki habité molimo mususu molimo ya démon ezalaki na kati ya mwana wana siko nzambe alingaki na mona yango lere bakangi deja mwana wana tango bakangi ye molimo wana ekobima et c'est comme ça que ça se passe tango molimo wana ebimi ekite mwana wana ekeye sika mususu mais mwana wana koti na boloko. Je sais pas si vous me suivez mes frères et sœurs. Mwana wana vi na ye et baby mais azalaki sous envoûtement sous manipulation message on nzambe azopesa biso yango wana. Donc bana na biso lelo bazobeba diable azo travailler makasi na ko bebisa bana na biso lelo pona avenir à lobby ezala ya ko beba azana contrôle ya bana na biso nyonso. C'est ce qu'il veut le diable, il veut contrôler déjà. Azo bebisa bana lelo azo bimisa ba situation lelo tozo mona ya pasi po nzambe na biso ebisaki biso na tangu ya suka détresse ekozala makasi pasi ekozala makasi. Alors biso ba mikolo oyo tozo kola to komi ko kene na kolemba diable azo viser lelo bana makasi azo viser bana makasi. Mes frères et sœurs bon dimalikamo puisque c'est Dieu qui le dit et ngape nazo mona ona miso. Donc azo viser bana makasi azo miser makasi na bana na ko bebisa bana. C'est pourquoi nzambe atemi tindinga na beta trompette oyo pour bana na eba yoka yi. Bo comprendre bino ba parents o bozaka na bana ya mobulu mwana zo sa makambo mabe mwana zo tambola mabe ozo yeba molimo nini elata mwana te nzambe lelo alobeli yo ke mwana na yo o asalaka mobulu o comprenaka te place makambo ne uta ezali na molimo o eza na kati ya mwana o estindaka mwana asala mobulu wana. Nzamba pesinga maloba mibali. Nzamba lobi na nga boye. Nzamba lobi na nga premièrement mwana koyi kozala manipuler na molimo ndenge alakiseki nga na songe. Mwana koyi kozala manipuler to mwana akoyi kozala na sous malédiction générationnelle. Donc malédiction ya libota.
malédiction oyo nzambe aloba oyo nzambe moko apesa na Exode 20 nzambe apesi na Exode 25 alobi ayebisi biso boye. Je lis la parole du Seigneur. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. Moi, je suis un mobulu, je suis un délinquant, je suis sous malédiction au baboti ba salaka. Mabe au baboti ba salaka kala. Baboti ba bongisa yango na nzambe te malédiction na etikala e koma kolanda bana. Yango koma kotambusa bana na mobulu na délinquance. Mwana koma voyou, mwana koma vagabond. Mwana, donc ça veut dire que mwana zo tambola na kobanga nzambe te. Mibeko ya nzambe o nzambe apesi na Exode 20. Nzambe apesi biso na Exode 20 17 alobi na biso boy. Je lis la parole du Seigneur. Tu ne déroberas point. Okoyiba te. Mais bana na biso mwana mukie. Mwana ebandaka mikele ba 8 ans, 7, 9 ans, 10 ans, mwana robanda déjà ko s'exercer na ko yibara ba bonbon. Mwana robanda na ba bonbon na supermarché, abandi na mwa ba biscuit ebandaka bongo. Mwana wana za déjà sous envoûtement. So ba komika ko benga yo to kangi mwana no yibi bonbon na école. To mwana yibi bic ya muninga, to mwana sali ezali malédiction déjà ezali kola mwana. Il y a quelque chose qui se passe. Ou mwana zali sous malédiction, il y a génération. Il y a malédiction, il y a nzambe, il y a 3e na 4e génération, où moi nazali manipulé par les esprits mauvais. Na ba esprit ya mabe ba démon, bandoki. Bazo manipuler moi na bazo komisa moi na ndengwana. Ba bandi déjà ko pese cours na bo moi na bandi na ba bonbon. Ba bonbon na moi na komi nango, soki nzamba lekite e ko koma ya minene, ko koma ba banque, e ko koma ba magasin. Et ko pousse na peso ki nzamba zo le kaka te parents so toujours conscience te ti mona ko koma ti ko boma bato. Nzamba lobi na biso na Exode 27, tu ne convoiteras point aucune chose qui appartient à ton prochain. Mais moi na komi moyibi a komi na posa ko convoiter biloko ya mokili po abanda po azala nango siko so kaza na mbongo te akomi koyiba. Mwana ko koma koyiba, mwana komi moyibi. Moi na komi délinquant, moi na komi ko boma nzamba lobi na biso na Exode 20 tu ne tueras point. Donc bana na biso wana mobulu wana bazali na kati ya liloba nzambe ata mokete. Bazo respecter donc parole ya nzambe ata mokete. Donc bazali libanda ya ba commandement ya nzambe. Et pourtant nzamba yebisi biso na Exode 28:1. Nzamba lobi na biso si tu obéis à ma voix, voici les bénédictions oye kolanda yo. Donc si ko mwana azoto sa nzambe te na ndenge wana ba bénédiction wana nzambe na biso alobi d'office mwana biso azana ngote. Mwana wana azotambo na kobanga nzambe ta kozala na ngote. Intégrité azana ngote banga keloko muninga te akobanga mwasi ya muninga te mwana azosala makambo moko ya anormal. C'est que mwana wana avenir na ye ya lobi ezana risque. Soki lelo yo parent o telemite na makambo nzamba zo yebisa biso lelo mwana bana na yo to mwana na yo oya mobulu abandi yango lelo peut-être ezana mwana moke ozo négligeango lobi na ye avenir na ye ekozala malamu te puisqu'il se retrouve na liloba ya nzambe ata mokiete. Donc il y a quelque chose qui se passe. Nzambe na biso lera pesi biso bana alobi bana na mwana akokufa jeune akoza malédiction. Apesi biso mikolo na biso, oui nzambe emoko ayebi mikolo na biso toko vivre, mais bana na biso to boti bango mike po bakufa te nzamba lobi. Po bana na biso baza na criminalité ya modèle wana te, bana na biso baza bakoma ba assassin te. Yango nzambe alakisinga makambo yo, alakisinga ngo na film na ndimi vraiment que nzambe aza vraiment munene, nzambe aza makasi ya kolakisa biso makambo oyo eza ya solo makambo oyo to comprendre te, eza makambo ya solo oyo ezosala na mabota, makambo ya solo ezosala mela bana na biso surtout na communauté na biso na moni yango mingi bana na biso kokoma ba criminel, bana na biso kokoma ko buka, bana na biso kokoma ko bomana, et ce qui fait mal c'est que bazo ko bomana bango na bango. Enzamba la kisinga mwana wana mobulu azaki kotambola nango e komi na suka place bakanga ye bakangi batie ba menotte mwana wana baluki komi mwana moka mundele na sina pesa ki biso ba message mes frères et sœurs na yebisa ki biso ke sini ya mundele mingi
nzambe moko akoki kozwa forme wana, mais ça dépend message oyo nzambe apesi yo. Mingi mindele oyo tomonaka na bandoto ezalaka sina bondoki. Nzambe alinga kolakisa biso ke tala mutu oyo aza mutu normal te. Donc nzambe autiliser signe wana lakisi nga po asosolisa nga esprit nini eyabitaki mwana wana. Ti mwana wana azotambola na mobulu vi na ye mobimba, azobuka biloko, azosala ba dégâts ya grave. Donc mwana wana azalaki sous manipulation, azalaki na milimo mabe eza kotinda ye asala ba dégâts. Ezalaki na milimo mabe o ezalaki kobundisa mwana wana. Donc voilà message oyo nzambe alingaki toyeba, to telema, to bondela pona bana na biso, parents bien-aimés dans le Seigneur. Ngai nazo mona bana mususu mwana komi na 12 ans ayebine ko sambela te. Mwana zo kende 14 ans ayebi ko sambela te, mwana mataka na mbetu boye alali. Mwana ayebinde ba bondela te même avant ko lia, même avant ko lala, même so mwana lamuki, même so ko tie mwana ozo formé ye po bisonde tozali bisonde toza ba berger na bandako na biso. Bisonde tozo guider bana biso na losambo. Il faut to laksa bana biso ko sambela, mais bien aimé. Bana biso fo ba yeba nzambe. Ko yeba nzambe ndeza ko batela bana. Eleki cadeau nyoso to ko pesa bana moki. To ko sombela bana n'importe quoi mokili mobimba. Mais so to laksi bana nzambe te, to tie bana na erreur ya grave. To tie bana na problème, avenir a bana to tie yango na danger po ba yebi nzambe te. Nga na zomona bana ebele ba yebi ko sambela te, ayebi ko sala prière te. Bana msusu, gloire à Dieu, ba boti bazo laksa bango ko bondela. Zomona bana msusu mukie ayebi nzambe, ezali gloire, ezali grâce pona mwana wana. Donc vie ya mwana wana ezali sauvé. Parents oyo azo sala bongo pona mwana, na yebi eloka munene azo sala mwana ete. Eleki ba cadeau nyonso to mokili. Eleki biloko nyonso to sombelaka bana ya chair et tout. Wana nyonso eza ba matériel. Eza na tina te na miso ya nzambe. Mais kolakisa mwana nzambe ndezali ko garantir vie ya mwana wana. Voilà mes frères et sœurs, message na yelaki biso lelo. Naza na message mususu o nazo continuer nango pona bana na biso. Message o nzamba lakisi nga na ba bébé ya mikie. Esalinga moko somo. Nzamba lakisi nga ya ba jeune na biso ba adolescent. Nzamba lakisi nga pe ya ba bébé ya ba nouveau né, ya bana mike ya ba bébé. Donc voilà mes frères et sœurs, nazo landisa message oyo ya ba bébé na biso, na pesi biso message oyo et puis mes frères et sœurs eloko mususu na ngana loba merci Saint-Esprit. Nzamba azo interpeller ngai, nzamba azo tuna biso ba parents. Tangu tovandaka na bana na biso, tangu tolandelaka bana na biso, tomema bana na biso na losambo, tolakisa bango ko sambela. Est-ce que tolandelaka bana na biso malamu? Po nzambe na biso alobi. Alobi na Joël 2. Nzambe na biso alobi na Joël 2. Joël 2, 28. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos fils prophétiseront. Ils auront des songes, des visions. Des jeunes auront des visions. Ndeko na ngai, nga na zuba message ebele. Ebele na zo partager na bandeko ebele. Bana na bango balotaka te. Mwana komiti 15 ans, 16 ans alotaka te. Mais Nzamba lobi na Joël 2, 28 qu'il répandra de son esprit sur toute chair. So totali na mukanda nzambe tomoni Joseph azaka mwana muke. Nzamba zo pesa ye ba vision ya nation mobimba. Totali David, nzamba zo utiliser David depuis 12 ans. Bana mikie, ba Manassé, nzamba zo utiliser bango na Bible. Bana bazo zo ba vision ya moki ya nation ya ko sauver nation. Nzamba zo utiliser bana mikie. Mais pourquoi na temps na biso ya lelo échanger? Pourquoi on attend Nabiso des différents? Notre Dieu nous dit dans le livre Genèse, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Je ne changerai jamais. Éternellement, je resterai le même Dieu. Nous avons Nabiso à bonwanité. Aza le même Dieu. Et bon, l'on dit ezo salake, makambo est comme différent. Mes frères et sœurs, pour to tiki nzambe wapi, pour to so mene vinini. Pourquoi banana biso moi no boti ndeko na ngai frère sœur alotaka te moi na zwaka ndoto te azwaka message te soko moni biloko wana moi na zolota te moi na lotaka te
olamuki otunie non na loti te olamuki otunie azoyeba ou bien loti akangaka bandoto te mwana azokola 15 ans 16 ans mosusu kutu 18 ans mwana lotaka te mwana aza vraiment ailleurs osentir que mwana alamuki na pongi aza ailleurs. Frères et sœurs, tala yango malamu ko tala yango pamba te kolekisa yango te banda kobondela mpona mwana na yo. Mes frères et sœurs, nzambe na biso alobi il y a un temps pour tout. Tant mosusu lobi oyebaki te me lelo nzambe asali yo grâce oyebi lelo makambo lelo komo comprendre makambo mosusu mpo nini mwana yo alotaka te mwana fo alota nga naza na bana oyo nayebi balotaka na ba 5 ans 6 ans apesi bino message exact aloti te maye na message nzambe autilize mwana ya 5 ans 6 ans tozomona ngo nayebi ke bandeko na nga mosusu bomoni mpe batémoignage ya ndenge wana. Donc mwana soki azokola azolota te eza basigne en plus ya makambo azosala badelinquance oyo azosala badega oyo azosala et puis alotaka te eza basigne moko ya mabe basigne révélateur qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mwana wana il faut obanda kosambelela mwana obanda kosala tout bien aimé mpo nzambe alobaka nzambe na biso aza vivant aza nzambe aza na matoi. Alobi na Isaïe 59 son oreille n'est pas due pour entendre ayokaka. Donc tant okokota vraiment na mabondeli yango baparents na biso baparents faut topesa ba vie na biso pona bana biso pona venir ya bana biso alobi soko moni mwana azokene malamu te bana bazokene malamu te ba mayele eza kozala te bazosilisa bana mayele bazotoucher bana bazomanipuler bana vanda ndenge wana te bien aimé dans le Seigneur kota na mabondeli bondela pona na bana banda ko réclamer mwana fois solola na nzambe kozwa bandoto ba révélation nzambe ezali ko solola na nzambe. Il faut avoir un message pour la vie na ye. Nzamba bandaka ko former biso mike Tito Koli. Abandaka na David Mukie. Abandaka na Joseph Mukie. Abandaka na bana na ye basali na ye mike po bana na biso mususu ba osala ba délinquance. Bazali tang mususu basali ya Nzambe. Bazata mususu ba prophète ya Nzambe. Bazata mususu ba évangéliste ya Nzambe, ba serviteur de Dieu, ba servante de Dieu po basipe ba na kati wana. Bana biso bakomi na ba inféminité moi mobali akomi mwasi bana biso bazosama kamoko impossible moi nanda ko akomi homosexuel ezali mawa ya mwasi akomi lesbienne ezali mawa ezali pasipe vraiment eza mawa pour l'avenir ya bana wana to tika bana na biso te po nzamba lobeli biso po nzamba lobi likambu nyonso ya pesa biso na maboko akotuna biso ba compte. Yo parents nzamba pesa yo bana ozo négliger avenir a bana na yo ozo négliger ba vie bana bazo sala bana bazo beba bazo kende na kobunga yo parents kuto zana yo kunate tu n'as même pas le temps pour tes enfants nzamba ko tuna yo ba compte wana lelo nzamba lobeli yo ozwa charge ya bana o sambela pona bana bazwa bandoto o sambela pona bana bakene malamu soki mwana za ko tambo mabe yeba yango ke eza manipulation ou bien yo moko parents mitala makambo obongisa na nzambe te bongisa po malédiction na ekatana elanda ba génération na ote nzambe na biso za nzambe oyo alimbisaka. Voilà mes frères et sœurs, message on azaki nango vraiment pona bana na biso lelo o nzambe apesi biso yango wana na yebiki message oyo ko sunga biso makasi nzambe na ngai apambola bino ngai ndeko na bino je vous aime d'un amour de Dieu oya taninga pona mba liboso ko hésiter te ko s'abonner pour to partager ba révélation ya nzambe na biso ya papa na biso ensemble. Vraiment moi je vous dis à très bientôt dans un message oyo ya ba bébé bosanga yango te po ezali vraiment somo. Que Dieu vous bénisse. À tout à l'heure.